Voilà, ça n'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission Second Souffle. Merci fidèles téléspectateurs. La joie est vraiment pour nous de vous savoir si nombreux devant vos postes télévisés en train de nous suivre. Et ça, l'Arabie Saoudite, comme on a que à chaque début à mois, vous allez toujours brancher, scotcher dans l'émission Second Souffle pour Bozouaka, où ils ont la parole du mois, le message du mois. Alors cette fois-ci, nous sommes bel et bien au mois de novembre, où il y a Malembe vers la fin de l'année. Tout cas, il y a à peu près 54 jours qui nous séparent de 2020. Et voilà que nous sommes là pour nous présenter cette émission il y a un mois de novembre. Comme vous voyez, Second Souffle n'est pas simplement une émission, mais c'est aussi une mission où nous avons à convier Père Moussel Naye, l'évangéliste Josué Lokamba Kunt, l'homme du Second Souffle, la moindre de tous les évangélistes du monde. Alors, Lelo, toye biso nyonso que touti na thème qui munene to célèbre prière à kafu kafu, c'était la délivrance des cas résistants. Tozaki na bino même na vendredi unique, neto bara journée unique to Sambela, et la série avait presque continué titre au komanango na mois d'octobre. Le lot tozan évangéliste je suis le Kambakunt to solana ye toyeba série on continuer à répondre ba quand vous résister batu to yebite. Nous sommes tous habillés dans Katia émission Second Souffle avec notre invité Oto saluer. Bonjour monsieur Kamba. Bonjour journaliste. Merci pour répondre à l'invitation à Bisso. Tomoni Touti na mois d'octobre Oto ba presque 10e mois dans langage chinois. La délivrance des cas résistants. Toyé lelo na novembre. Mais en bref, le mois d'octobre s'est passé comment par rapport au bilan et appel au Salaki? Merci pour la question. D'abord, on a salué le peuple Nzambe au Bazolandanga, de loin comme de près. Nzambe apambola bino makasi. Moi, au octobre, ndenge etouti ko sala prière, ndenge Nzamba lubaki la délivrance des cas résistants. Alors, on a prié et dès le début, il y a moi. Il y a eu des miracles, des témoignages. Vraiment, Nzambe Asali Aminene, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, qui m'ont appelé, bah, maladies incurables, ou qui a botama na maladie, à kolaka na maladie, à vivaka na kiss chaque jour. Na mobile nena bana baby la maman c'est tous les jours. Et zalina papa mususu pe ndenge moko maladie et ronja vinaye. Il dépend que des médicaments. Abiki et que dirais-je encore? Ici aussi à Kinshasa, la même chose. On n'a pas eu même le temps de récolter tous les témoignages. Mais les gens m'ont appelé, ils sont venus témoigner chez moi. D'autres ont témoigné même devant l'église. Et Nzambe a Azulokum. Pour tout le monde, il y a Makolo, Abela, Makolo. Et Babiki, et la Moissi, et la Mama Oyo, et la Papa Oyo. Oya médecin. Oya vendeuse. Voilà. Et Dieu les a guéris miraculeusement. Parce que la maladie persiste. Ce sont des délivrances des cas résistants. Il y a encore d'autres couples au Bazala qui sont séparés. Baranjana, pasteur, Basalani surtout, Nabani, tout. Et si matin, on a prié, nous avons ici, relation. Azongsi, Baka, il y a résister, et ainsi de suite. Voilà, que dirais-je encore? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois que tant on a relation zonga ou namoni neti ba mabala ba tout ça ba yora na bien te ba divorcer. Est-ce que comme il cas résistant et ça y a ba monde ba yora na ba ngote sur cas résistant par rapport à quoi? Ah bon, on dit ba tout mususu ils a volonté Nzambe ba balani ba boti mais ba kabwani suite ya problème moko boye topé suite ya bondoki topé nini tout soki nini et séparé bango oyake abali aboti kutu Ope Mobala Tikali Abali Aboti. Mais après 11 ans. C'est comme foyer bon pena. Voilà. Après 11 ans. Mais c'est pas moi, je dis c'est la volonté de Dieu. Parce que tant que Bakabwani, Baketi na l'État, Tiba Sambi, Bapesi Toli, na église, na l'État, Bayokite, na famille, Bayokite. Et si la peine nango, mais les lobes zongani, Nangolo Nzambi. Nzamba obi o ana yeza ya Nzambe te libala wana ezalaki ya sentiment et panzani et o ya bango seni réconciliation bazongi
pour dire que Dieu a cette capacité. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, voilà, si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais moi je crois que, hormis ça, tout le monde a été quand même, mois d'octobre, qui un peu trop timide hein, par rapport à mon sport, il faut clair, dans Monaki. Bien que dimanche, il y avait tellement beaucoup de gens aux places à contenir mais en voyant le mois d'octobre n'était pas du tout flamboyant par rapport à la mois précédente. Bon, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le mois d'octobre, j'étais malade pendant 3 semaines. Ok. Ah voilà. Je n'assistais pas même au culte. Je venais rien que le dimanche, peut-être. Voilà. Et voilà, même le dimanche écoulé, c'est le pasteur qui venait de la Suisse, pasteur Jacques, j'étais très malade. Voilà. Mais du moins, on a payé les prix. Mais c'est pas question que si je suis malade, voilà. Mais du moins, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais du moins, oui, moi, je tombe aussi malade. Nazala qui a grippe et puis il a malaria. Mais faut appeler ça vaccin il y a malaria toni po façon na confort là on a la climatiseur so on a malaria nini. Mais naza mutu et puis nala la libanda mingi nazala libanda mingi les loges j'ai passé la moitié de la journée dehors dans la prière donc de la nuit pardon. Voilà. À partir de 0 heures, j'étais dehors 4 mois. Ok. Bon, si quoi, au moins que tant que na moni que 4 lingebe na la lisusuté, allez na moni mai ezala kité, allez na bando nika voiture na ngai na sokoli voiture ka butu na ti tongo ici bon. Voilà. Pour dire que Naza Mutu, mais tous exposés na Bangungi. Na église, il y a des moustiques, plein de moustiques. Voilà. Tola la église, tola la banda et tout. Voilà. Voilà. C'est ça, ce n'est pas un démon. Et même peu salité peut-être, mais bon, environnement na biso Kinshasa, l'Afrique, hein, c'est l'Afrique. Voilà. Mais ce qui Bangungi soit bisoté, tokobela pété malaria. Merci beaucoup. Et c'est juste pour la précision. Donc, tu retenir qu'au mois d'octobre, mais le dernier dimanche, tu intervenais pour clôturer la prière. Je pense que vous étiez là. Et ça là qui malilité. Moi, ça malilité. Mais on reconnaît que journaliste, mois d'octobre, et ça y est là. Les restes m'ont dit. Mais non, on a la sincérité. J'étais malade. Si comment on a tout dans réveil aux alaté par rapport à aux collaborateurs na ça la race rosa. Moi ce que aux mobili là li. Mais na sali musala bango. Mais là liga. Mais non. Et là là moi muké. Et bon voilà, ko là moi muké, ils étaient peut-être sommeil et tout mais il priait, il prêchait tout. L'homme de Dieu ici, Christian l'évangéliste. Bien qu'il est muké mais son Dieu est grand. Ateyaki et tout, les gens ont témoigné. Voilà. C'est ce qui est important. Tu vas témoigner. Peu importe c'est parce que sous l'influence il y a Moussa Nzambe papa na bango orokamba bango. Alors toi là na muké et puis na grippe na boy même là comme la kisi. Ti non mais la ka boulu kutu. Kasité voilà mais bon li ba petite. Non. Rapport te dit na bala kufara bongo taboza traitement kufi mais batba biki. Ya kufi. Problème ezate. Liwa eutanazam. Mutu pas belité mais kufi. Ça va. Voilà maloba mosala nzambe et puis bobanga liwa tenete poani. To banga liwa te poza le chemin de tout le monde. To solo ngomso poliwa. Et ça la calcul te la minute. To la témoignage. Soki ozo eloko zo banga wana ndeko yela. So zo banga liwa mingi, komona bato banga liwa mingi. Yela bango. Bato banga bandoki mingi, bandoki bazwaka mo baloka bango. Bato banga ka Satan azwaka bango. C'est pourquoi il ne faut pas craindre le diable. Le diable c'est qui? Devant Jésus. Voilà, c'est ça. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Merci beaucoup parce que c'est affirmé. Maintenant, nous allons témoignage pour Tozonga parce que le mois de novembre s'annonce déjà grandiose. C'est parti. Ngai frère Chancel donc nazali soda na kati ya FARDC nazana grade ya sergent nauti précisément na Baraka na opéré na axe ya Maniema kobana Maniema na Kindu
ti Salamabila. Ti na Salamabila tolongwe wana tokotaki axe ya Uvira ememi biso ti Baraka. Donc tant na koma kuna na niveau ya Baraka eloko esali ke na ya ko témoigner parce que na moni munene ya nzambe ya papa Josué Lokamba. Donc tozalaki kuna esengaki tokende mission moko ya attaque tokende ko attaquer ba rebelle moko na kombo ya Kutumba. Et chef peloton nga titulaire abelaki mwa liboma mutu ebandai ko sala bien te et puis approuvaki yango na ba mikanda ba document ya docteur. Na yango tant chef peloton approuvé que ba mikanda wana ya liboma ba écartaki ba longolier et ngai tant que sergent nazalaki a second na ye nde ba pesaki nga mission wana na peloton ya 45 soldats na kati. Bon na mission wana avant to kende esalaki nga somo parce que na yebi axe wana ndenge ba soda bakufaka. Mais na bengaki ndeko na ngai ya mobali Jos tant na benge na expliquer dossier wana pe na expliquer ba ndeko mususu na famille po ba bondela na tina na yango. Et Jos apesa nga numéro ya papa Josué Lokamba alobi na ozwa numéro obenga papa solola naye. Nazwa ki numéro pe na bengaki et tant on a bengi et sonaki vraiment ya magité na comprenait que non azaki na misala ebele nde na komi message na tindeli papa na kati ya message na expliquaki papa na lobi que non ngai mutu tel naza na niveau tel na este ya mboka na biso Congo mais na minute ndenge na zolo baboye batindi ngai na kende attaque moko ko kende ko délonger ba rebelle na peloton nga mobimba. Na expliquer ki papa don nature na ndenge naza na ebisaki papa eloko liboso naza muto masumu naza juste te nde papa pa ebisaki nga na message alobi mon fils ko banga te yo kende ko bunda kaka ndenge ozo kende ndenge po kozonga et na attaque wana ndenge to kendaki en tout cas moto ezalaki makasi mais nzambe ya papa Josué abimisaki ngai sain et sauf malgré ba misusu bakufaki kaka kuna na axe wana tokendaki section moko bapesaki nga toke ko bimisa S1 oyo afutaka biso mbongo parce que yaki na mbongo mais heureusement mbongo nzamba sungaki ye aviraki yango déjà et ko viraki yango biso tokeka ko escorter po ya abanda ko futa mbongo ndenge bafutaka na zamba kotambola mboka na mboka futa basoda esika bazali na yango kokende tokende kozwa ye tosalaki nde erreur tomema ma arme d'appui kaka moko oya roquettes bao baebi roquettes baebi ezala na ba condition mwa mingi pona kobeta yango mais kokende tokendaki na montagne moko tozo mata ba rebelle batendre biso embuscade ba beti biso na arme d'appui na bango ya PKN donc tokokai pena ko bunda te na bango tellement pe tozali na effectif a mokie to bandeka ko koya tozozwa ba bri to koya tozozwa bri en tout cas moto tellement le kaki makasi 6 personnes na biso batikalaki wana bakufaki pe mutuka na biso batumbaki yango les restes totikalaki to décrocher nde to sali repli stratégique. Donc na komisi nzambe ya papa na événement wana parce que nazalaki mutu akobika te ambiscade bato bakota na ambiscade baebi po bika na ambiscade lobaka nzambe kaka donc soki nzambe te okobima te mais na prière ya papa na assurance oyo apesaki ngai en tout cas nzambe na asali lelo nazali awa na Kinshasa na bimi sain et sauf ata pota moko lisasi na nzoto nangesa te yango wana na yeko komisa nzambe ya papa. Nafandi na avenue kama numéro 36 na Ngaba. Avenue kama numéro 36 na Ngaba. Do Ngaba. Bon maman on dit témoigner nzamba sala ni problème. Papa na lingina témoigner monene ya nzambe oyo. Nzambe oyo azosalela ngai makasi. Mois passé ya septembre nyonso nazalaki ngai te nzoto nyonso ezalaki ngai pasi nazomela kisi ezosimba te nazokoka komatata koya kosambela na kati te nakomaki kolanda prière kaka na se
naye kokutana na papa. Papa alobi napesi yo mai oyo yango nde ezali priere nasaleli yo. Nakei na mai, nazomela mai, nazomelaka kaka mai, ça fait 3 semaines. Namoni kaka lokolo ezosimba te. Samedi passé, nalali. Après avoir prié nalali, namoni kaka malade ye makasi. Tango malade ye makasi bameminga na hôpital. Tokei na hôpital bapesi ngai mbeto. Nalobi nga na kolala na mbeto wana te eza likolo, makolo na ngai ezokoma na se te. Ngai moko na kozwa mbeto oyo nga na kolala. Munganga wana alobi na ngai mama yo malade boy okokoko mema mbeto nalobi na kokoka lakisa ngai na kokoka alakisi ngai mabaya moko etelemaki na mire na memi mabaya mibale ya misato ye moko akei komema nalali na mbeto te ye akomi koluka kisi abeta nga tonga tango azoluka kisi abeta nga tonga azo retrouver lisusu kisi te mutu moko aye na nsima alakisi ngai alobi tala kuna moto wana afandi wana papa avandi awa place azwaka mbongo alobi nazolota na ndoto alobi tala moto wana afandi place wana azosukola bato makolo yo akokende kuna te abendi ngai na nsima na baluki bo tango na baluki nazongi nsima na ye alobi tala moto wana avandi papa alataki elamba moko ya orange nayebisi ye na bime oh papa na biso pasteur na biso ye wana alobi ye wana azosambela mpo na bato ya makolo na ye papa asimbi makolo na ngai asukoli nga makolo lokola bandaki kosukola bato kaka na ndoto nasutuka boye ezala na ndoto mpo na ezalaki nabaluka ifo naganga natelema ifo babenda ngai kobenda bongo na vanda ata kovanda mais après avoir papa asukoli nga makolo na baluki nayoki douleur te na telemi nayoki douleur te na tamboli kaka na ba 5 heures wana mpo nalotaki ndoto wana vers ba 4 heures sikoyo tango nalamuki na sentir douleur te seri 20 sepe alamuki te nga nalobi te tika nakende kozwa mai nameka nanu nzoto na tongo wana ba 6 heures totokaka mai nakei nazwi mai tango nazwi mai nayebisi exaucé yoka nayoki lisusu douleur oyo nayokaka te nayoki lokola eloko eza lisusu na nzoto na ngai te lelo namoni nzambe akangoli nga na butu mpo namoni papa asukoli nga makolo na butu mpe nayoki lisusu douleur te seke nabiki mbala moko nabandi kosala baexercice te namemi na kantine papa kombo nani pe ovandi wapi nazo kote mwa makasi papa Michel ovandi na Lemba oh, papa Michel musani no salaka donc oza médecin ok siko lingo témoigner nzambe yo tant que médecin nzambe asani mpona yo ah nga nalinga mingi consulter mais juste après consultation nayoki lokola babetinga 7 na likolo oyo ya gauche ah na likolo oyo ya gauche depuis wana nasali à peu près 2 mois kotambola comme il passe ah mais la prière à dimanche passé au papa sala service awa ah no songe phénomène on est sili donc to bondeli mais esili omela bakisi ok mais nzambe nde mutabikisi ok siko bato bazo souffrir ba rhumatisme ba courbature ba ne yo tant que médecin obengaka bango consulter bango topi koloba nini en tout cas mingi batia nzambe liboso amen ko même na minga ba biso to pesa la kisi nzambe na bikisa amen na mona za médecin na vandaki na munganga ah na moni na vandaki mon sale na nzambe puis na moni résultat makasi merci beaucoup nzambe a benisayo pe asali susu ya minene pe au vivre sous second souffle na kombo na Yesu Kristo amen merci beaucoup nzamba pambola. Merci beaucoup à l'équipe technique pour la témoignage Johanna. Et voici je suis là toujours les camboyo. Comment on a tout témoigner. Et si tu nous disais moi ngopé aux zalagi troté. Mais ba témoigner. Na lo baraté eta musala nzambe ta ime mutu. Muninga no mutu aye o sambeli pona ye mais nzamba sali grâce à moni solution comme za luka. Eta mutu s'entendait.
Question na répondre à mingi. Et tant que mutu et pesa nga isengo. Ça voilà, ça c'est que moi solution mo grâce na ngai na canal nga nazali canal. Voilà, le bien nga nazali canal au mutazui solution. C'est une grâce au Nzambe a sali. Voilà, mais c'est pas moi qui guéris, je ne peux pas m'enorgueillir. Que na jalolendo oh ngai te. Sozomona ba témoignage tozo pesa on apesa ka na lobake Nzambe abikisi. Mutu boya zalaki na problème boy. Nzambe abikisi. Na lobate ngai na bikisi topé na zobeta ngai na te. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu au bazozo à place à Jésus. Même la télévision comme que on parle plus de l'homme de Dieu que de Jésus. Bah internet on parle plus de l'homme de Dieu que Jésus. L'homme de Dieu azomona que yende muta délivré, yende muta salibo. C'est lui, oh, ce n'est pas vous qui délivrez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Ozo ma liturgie. Mais liturgie, ce que ça y a Nzambe te ekufa. Tout la vérité pour le peuple dans la lumière. Pour na bon monde que pasteur abimate ki aloba ngai moto na salibo ngai omoni mutalibo moyo ngai moto mais non c'est pas toi homme de Dieu ezali Nzambe moto sala à travers yo. Pour na makomi et lobiki même yeso lobaki si vous faites quelque chose non bon lobaki non c'est pas nous c'est Jésus. C'est tout. Voilà, et ça c'est intéressant. Je crois que l'humilité précède la gloire. Il y a moins de monde qui vient se soit matara de plus en plus. Parce que l'ego s'est mêlé à un nimatege, il y a un tassé babikam, à tabino mo pena. Pour Nzamba la guité, kaye muta telemi, muta ya Samuel pone abiki me abiyete Nzambe. Bon, courant wana, to ezara nde to comprendre ngote nde to tinda ba message WhatsApp, donc ne Nzamba sala miracle, ezala vraiment trop inconnu. Alors nous sommes dans le mois de novembre, je suis au Kamba. Dans le vif du sujet, to yebité. Nga zaki na culte, ya souka, ya clôture, ya mois d'octobre, Nzamba lo bagité. Jusqu'à là, nous avons un message. Donc, il y a mois de novembre. Ok, c'est quoi? Et le 3 novembre, on a un culte. C'est là qui, même partie, va communiquer qu'on sorte un message même dans la matière. Tozawa, pour la série continue, Toza toujours na délivrance des cas résistants pour la quand on est tellement résistant et si magité on a toujours continuer. Le YBTS que nous avons lobby, toté et vraiment c'est juste le Kamba. Malobambo kawayo message nini oyo nzamba apporté pour na biso na mois de novembre. Nzambe ya pambolo journaliste parce que ozali na parti prité pe na ki journalisme na yo ozo sala mosala ndenge sengeli. Ozo lo ba vérité oyo yo moni oyo vivre. C'est ça journaliste ya Nzambe. Et non ba journaliste bazali ke eloko eza bongo te mais ye a dramatisé ngo après ça go forme. Non. Voilà la vérité c'est ça. Ba Nzambe bo linga journaliste oyo. Azana vérité. Que Dieu vous bénisse. Dit dimanche le 3 novembre, na bondeli Nzambe ndenge nyonso. Atikali ko pesa ngai sujet ya novembre te. Pona ngai na lingaki na kanisa ke to continuer la série continue ya les cas résistants. Ngape na kanisi bongo. Et voilà. Dit dimanche si même communiquer de to pesa na lobby le côté, je me suis dit. Parce que Nzamba lobby na ngai le côté. Voilà. Ngana lobako Nzamba lobby. Nde na lobby. Voilà. Comme Dieu ne m'a rien dit, je me suis dit. Mais le lundi, na 18h intercession de 18h à 20h30. L'église. Pendant le service, Dieu m'a parlé. Que ce mois ici, c'est le mois de relations. Lundi 4 novembre. Le 4 novembre. Pendant le service. Ndenzambalobi, le mois de la relation. Moi, oyo ya novembre, moi, il y a des relations. Voilà, moi des relations. Mais, typiquement parlant, il y a plusieurs sortes de relations. Ok. Un, il y a des relations entre autres. Batuna batu, des ara. Batu to ba master ba relation na ngai ne to ba relation na nga ba olanda nga na fête na nga ba relation na nga ba na matanga na nga ba relation na ngai na benksi ba na séminaire na biso. Deux, il y a la relation entre moi et mobali, il y a bolingo. Trois, il y a des relations sexuelles. Et ça il y a ba relation entre autres, il y a ba pays. Ba relation za bebo. Surtout au Nzamba lobby les relations. Au monde que toke nango nous comprenons qui est trop univers, les relations. Ah oui. Finalement, ils appellent des relations à diaboulou, relations à bandoki, relations na banganga, tout relation ya bato pe ba gege on a toni to éviter ça relation nini au juste.
Merci beaucoup. Mois de novembre, mois de relations. Mais des relations riches, bénies et profitables. Et non de mauvaises relations. Parce que, aussi, tant quelle relation, la relation, moi, c'est pas ezali, mais il y a bien. Il y a ma bête. La relation, il y a mutuna mutu. Il y a un pays. La relation, il y a amitié. La relation, parce que par définition, relation, ezali lien. Ou rapport entre les deux personnes, entre les deux choses, entre les deux pays, entre. Mais na kati nango tozokuta ba bonne relation na ba mauvaise relation. Sikoyo nzamba lobinde ba relation sikoyo ya bien. Nde oezo salama, voilà. Parce que il y a plusieurs personnes qui ont des relations, mais ba relation kufa. Okuta papa na mama bazana bana baboti. Tant mususu papa kufa mama tika na bana. Bana mususu na étranger mususu awa. Mais relation coupée ya papa ya maman na bana. Maman zo sala boy comme si abotate. Vice versa, to maman kufi papa tika na bana. To pe maman na papa bazali, mais bango na bana relation ezate. Okuta bana na bana bakabwana relation ezate. Okuta mwasi mobali bakabwana relation ezate. Okuta donc plusieurs église ekutwa na kolobate. L'église n'est pas panzana relation et l'église ici ouais pena funa loba pona kin au moins on a phare donc porto na porto ba kilt dimanche ba fungoli ba porte volume yango ba ba nuisa sonore ba ko peksa nous ça mais na butu pour makambo c'est tout côté on a relation d'église. Est-ce que vous pouvez pas trouver intérêt d'attente il y a fusionner ta église en po et ça a forcément que belé pour on tient makele. Merci. Ezali faute il y a ba dirigeant il y a mboka. Les pays est malade. Il faut que je suis. Maintenant pardon. On connaît les dirigeants. Il faut réglementer. Bon, écoutez. Pour na kozwa église, otia ofungola examen na lupango oyo. L'état il failleba. OK. Service à déco, c'est-à-dire développement communautaire, développement rural et communautaire. Ne OK ko nozumi kanda. Ba ebi ko pesa même autorisation à bourgmestre. Na constat di lien ma comme ça tout ba ya kakutala. Tant ba kutike awa église eza. Voisin ayepe ko zwa isu nini atie église bandimi pe bazumbongo. Alors si ko pesa fotana. Parce que mesure c'est que à 100 mètres, il faut ezala bongo. Mais ce que tango bi o église awa lupango elandi pe église. Faut isiko ya nani. L'état ba to bandimi ba ozwa pimbongo. Place wana sikoyo. Bon, tu peux ça la raison boy. Pour bar basangana na bango awa tout le monde na balemba bani za problème ti église ne to comme ça mon problème. Mais problème est parce que ezalipe ba bonne mœurs bar ils ont fait sa éducation mon côté. Voilà, mais ce que même pour église na belé bon on peut quand même. Ba église a tese belé ezali ordre nzamba a bloba que aller fêter toutes les nations. Mais discipline. Mais l'état on connaît bango pour boss mon bizozo. Mais si qu'on il faut qu'on réglementer ordre ezala koto. OK. Voilà, c'est ça. Mutalali à la muki, à l'autre ndota comme pasteur, lobby, mbalamoko, loko la bazana lupango, abandi, asumbunda, abandi. Au moins, mais ce qui l'état est en ordre. Bon, papa, yo, bani église. Mikandate, lo côté bandi, beko. Voilà, c'est quoi. Au moins, on appelle ligne côté. Au bandi, papa, non, moli, monani. La persécution. Comme c'est la persécution, t'es à ordre. Au moins, il y a un d'accord, ce qui. Ordre ezali ezala malamu papa ebi ke ngana kanga porte ndako 22h ozali mwana avant 22h tu es dans la maison ni côté là mwana yo sauto ça. OK mais soko tiki laisser aller mwana ko mandenga lingi azonga ndenga lingi ozana contrôle bana mais voilà oh eza bien té le loko nyonso il faut ordre ezala soki l'état ti ordre soki oza pasteur oui ata otangate parce que bible ezoko de ata otangate lokola ba pierre otangate mais du moins origine na yo. Bon, au fond de l'église, ils ont ordre. Bon, père spirituel non nan. Aussi mission yanini. Bon, ba question là, ils facile. Que mon tout temps ça rebelle. À tomboki no tant boké tout na. Bo vérifier non, aza rebelle mon tomboki. Awa topé à sentaki, to pasala ki boto suspendre, ndake siko ko fond l'église. Muto bongo siko botike. Bon, évangile non même. Akoleka ka na télévision, akoleka na internet, banda ko finga. Ouais, zaki na mukambi. Ouais, azalaki na ye, banda ko loba mabe, même lukuta, kaka pona bato bandi mai. Bandi bato bandi mi lukuta wana siko. Mais le Cambo, on a bientôt là, tu reçois temps à créer exclusivité tout sur le dossier Moroboy parce que ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur pour tout le monde question par rapport à tourner à bateau, comment classifier des choses. Pour la lola, la position bateau à la droite à paire, à gauche à paire, depuis qu'un jour tu retournes en autre sur la. Mais est-ce que par rapport aux relations, et bien c'est je suis.
ozo c'est basé sur une relation positive et bénéfique. Oui. Mais ça na relation positive et bénéfique mais dans mauvais sens. Alors on pouvait bien soit nini même na Bible na yo. Mais on a tozobo yande ya ba relation bongoti. Oui, ezali ya mabe tozobo ya yango. Parce que Bible lobi boye. Mais muta bénéficier nango mais à faire souffrir moninga na mususu mais eza relation moko bénéfique. Assez bénéficier bénéfique mais li pamboluté na mboka satana. Eza lokola mutake ake pa na nganga to akomi occultiste a sacrifier moi si a sacrifier bana a sacrifier famille pour azwa mbongo azupe mbongo. Asombi lupango. Ka bénéfice. Sikoyo bénéfice mais ya mabe. O tozobo yande ngwana. Mais oui. Si quoi et comme moi na loufelo et même déjà na loufelo parce que au commis satana. Alors c'est pas bon. Ba relation ya bongo nde otozobo yo tozotele melango sikoyo nde yango. Yango sikoyo nazotanga verset. Yoka na banda sikoyo na version. 2 Corinthiens. Na chapitre 6. 2 Corinthiens 6. OK, yoka. Na bandi na verset 14. OK. P nakiti muke yoka Bible lobi quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les démons et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Et Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas dans ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. OK. Nous avons vu rapport ni nezali, relation ni nezali entre temple et Nzambe na temple à Satan. Relation ni o ezali entre yomo na Nzambe na Satan. Oyebi ke moto azanganga. Tozanda kisake, oyebi ke o aza féticheur magicien. Yosko pasteur, yomo na Nzambe, yo frère, c'est relation bino mbale ya nini? Serré na ye. Nyoso na ye. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Nzambe lobini séparez-vous d'eux. Pourquoi bona? Malembe. Et moi, je vous accueillerai. Donc, ce bokabwana Nzambe ndi akoyamba bio. Et va c'est juste. Okozala agréable, okozala mwana na ye, ya mwasi to mobali. Ba sala Nzambe bino, bolobara na biso que séparation eza mabe. Ko kabwana eza mabe. Ambo. Mais ce que autant na verset va bi séparez-vous deux. Donc Nzambe moko finalement ozomona te que ozo se contredit nde bolobara na biso ya mo ke bokabwana eza mabe, to linga ba nguna na biso, to linga batu et consort. Ce que point to se séparer na bango po to un peu dans la bonne voie, non? Na bibo. Yesu alobi nini? Alobi soki loboko no ya mobali oyo. Ezoti no na mabesala nini? Kata yango. Alobi soki lisu ezoti no na mabesala nini? Kata yango mieux vaut okota borne. Na lola ki okena misu nyoso mbali na lufelo. Eza bongo tseke moto aza pierre d'achoppement, moto oyo azali mutu mabe. Mais non, tu dois te séparer avec lui. Expliquer un peu moto bloc qui a le gros nasi. Te na cité. Expliquer loboko eza parti en zoto. Au moins toujours former un zoto. Mais ce que tango mutu oyo ki aza peut-être attaché na yo. Mais au moins que misala na ye ezali ya mabe. Ils correspondent na liturgie aux hommes là. Teye alingité. Azo changer te et mabe on ils ont persisté. Non qui même on a lui fait le salani. On se séparer na ye. Et c'est tout. OK. À cause de la vie éternelle. Puis à cause de la réputation na yo. Ndenga nazali bo. Ngai naza pasteur. Mais au monanga na basi ndumba serré na ba PD serré biso na ba camarade prophète ba PD azali prophète basi ndumba pasali osambela pour bango ba bongo mais soki moto bongo mission ezanine Yesu aki pour les pécheurs yango bango na ba pharisien ba mona ki lokola azandumba azabo pona nini abano tambola na bango mais ko tambola na bango ezali nini ba changer vie aye atei Marie de Magdala azali ndumba 7 démons ya séduction ya impudicité ya nyoso tuana tanga bondeli pona asani abongwani ndia komi bala moko tambola na Jésus donc ils ont interdit te otambola na basa ndumba kasi abongwani ozoka te monsieur zali oteya Yesu akuta mutu mo melibangi to masanga ateye opexem ba monte tika diamba okoloba papa okoloba tendingini te mais qui peut être malembe mutu msusu akobongwana mutu msusu pe abwe kobongwana oya abwe kobongwana azala musika na voilà c'est pourquoi Bible ezolobake ba okima ba mauvaise compagnie. OK. Parce que ba komemo kaka na nzela ya mabe.
la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Yango sikonde eloko o tous insisté de yangona ke yo ozali mwana na nzambe ozali bendete 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Okay. Ne vous y trompez pas. Voilà. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oyoki, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis pour votre honte. Merci. Evariste, je suis. Merci beaucoup. Natuna bandara, babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. To bandara yo moko. Supposons en navunayo que banana yo moko, vous souhaitez entretenir une très bonne relation. On se sépare là-bas. Ok. Webi éducation, ezali éducation. Nous avons 5 milieux éducatifs. Premier milieu éducatif est la famille. Deuxième est l'école. Okay. Troisième milieu éducatif est l'éducation du fils, l'éducation de la rue. Quatrième milieu éducatif est l'État. Okay. Le dernier milieu éducatif est l'église. Okay. Bon, yo papa, yo maman. Les lobana isu baza mal éduqués à cause de bino ba parents. Boza ba irresponsable. Yo mwana tanga zokola, azo finga. Yo zo mwana ngeza normal. Ete azalo mwana muke. Ono tika azalo mwana muke. Omoni ki mwana muke ona tanga kokoma siko mukolo akomeli na kofinga esili. Mwana zo yiba. Otezela ayibina makamute mais dis-moi mabe tango mwana zo sala dès le bas âge zongise na nzela. Donc là vous parlez étant parent et non étant pasteur. Mais oui, je l'ai dit ouvertement. OK. Parce que yango zo mona ke éducation a laissé aller, il y a Hélène Kei, oya za éducatrice suédoise, oya bimisaka ni na ndé développer na Europe petit kitabo. Laissez faire, laissez tout à l'enfant, tout et tout. L'enfant c'est un adulte en miniature. Laissez l'enfant yango jouer. Yango ça. Ba sakana, ba bana. Il faut qu'on réglementer. Yango si comme Émile Durkheim partisan de l'éducation que l'enfant c'est un champ à cultiver qui produira telle moisson selon la semence qu'on y aura jeté. OK. C'est-à-dire il faut veiller sur l'enfant, il faut éduquer l'enfant, il faut redresser l'enfant. Tant encore là okoyoka sonité. Yango zomona ke tant au moins na jeu éducation lokola biso, tozala ki bien éduqué dès le bas âge. Tina ke pasango éduquer bien, yo monique nazali quand même l'éducation. Je peux transmettre aussi ce que moi j'ai reçu. À côté ça peut babilo am lili wana. Faut te le ba vérité. Ça moi éduquer bien mais loko wana faut ni marat. Wana c'est long bat. Mais parce que ça vous avez na projet ba sango ab master so fatayo moi verser je suis. Oui, mais comment? Nga longo na maboka ça nazali mineur. Nazali na 16 ans. Nazali no mineur. Or il y a bando lingake, sur na diplôme d'état. Tanga tinanga na petit séminaire. Ndé siko yo apesanga pouvoir. Mais nzama séparé nga na nazali na 5e des humanités. Na passé 6e dé tout séparé nga na. Tilelo. Donc oza côté à côté sanga lokote. Malobe voice je suis au camp. Voilà. Tout continue. Alors yango nazozonga na makambo ya relation. Il y a des relations oyo profitables. Ok mutu na relation ana mutu angindi. To mona mutu ko zo musala kapona azana relation. Il faut soigner des relations. Voilà. Mais on soigne des relations, des bonnes et des belles relations de soigner. Oya mabe ko soigner yango te kata. Bon, merci. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Et Vincent je suis. Soyez nzamba chagi li pamboli na yo ezara na kanali ya mutama bewana. Okimaye Nakokima, quel que soit les pamboli. Mais nzambe mutacho pas d'ailleurs est-ce okima ne? Yo kana bisayo. Yo kana bisayo. Mutu azanganga kisi. Ngai siko nazali nganga nzambe. Exemple ke nazalaki na na relation tango na osambela te. Wana na osambela te na binzambe te. Mais tango na yebi nzambe. Et que ye azali mutu ya misala mabe. Na te ye alingite. Quel que soit les pamboli na ye. Na okindete na kolingate parce que relation les amabe. Je dois couper. Écoutez, na personne ndakisa. Ngai na mitangisi na université, nga moko na mbongo na okata suki e pa moninga na ngai. Bien que ya zalaki azane na kisite. Azana salon de coiffure ya kitoko et soki na ye ngapi na bono kata suki très bien. Tam suko lekai. Mais ce que batu ba préférer ngai so na ye au mona ba na ba client mususu ba benga na ndako. Na ke kata ye exemple suki 1000 francs mais ya ko pesa ngai 10 000. Et tam mususu moi $10. Au moins siko mais ce qui a un salon, na katia c'est pas en tout cas. Aux ana touche. Olé mbonga salon à kofuta ça exemple 1000 francs. Mais il y a 5 000 après 1000 francs salon, na pesa 4 000 nanga. To saliti er to kokanga ba 22h 23h. Pourcentage nanga sani après singa. Nde yango na vivre. Sikoyo daote yaye. Alingi tenga na bongwana. To sala sport na yo.
toyoki na ya camarade sena loka na zai na bilamba te nazosenga bilamba mingi epa na ye mais on a la kosa ba petit chéri to badolinga nani mais quand on a la kosa mais c'est pas kosambela azo frère tika ba biloko wana kosambela zana ya biso te il faut to sepela nano au fur et à mesure nga na zokota mosundo nde na yo découvrir il n'y a pas de relation par chapitre et lobini voilà verset 1 à 6 et lobby errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à son saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Okay. Tant on a médité vers ce et tikengai, on dit bon. Bati pengai nabité et sengena sani. Bengen église aligné n'était pas na baventure. Yeka boké mbongo eso sala ba ti ba 22h. 23h00 bozana ba. Ngapela bati wana masanga nyos ba chéri bani tutu via aligné ngwana. Na saini na 4 relations. OK. Et surtout tant ngana ye na yo sambe na début wana. Bamenga mettre yang 6. Wako nimasi. Petit chéri moko ba ndoko sunganga quand même moi ba chéri ki ya opesa moi ba larba ni po bazale bien pa na bango. Ayo lukanga memelanga une église. Libanda ba bisi protocole non, toza mettre besoin mettre yang. Protocole po ya tika ki ya sambela non, il protocole pas ye. Non ba luko libanda. Nana no na camarade na. Na bima boy, basta na na. Tia wana église. Et pesa ka soni na bi omoni ndanga no. Na yo pe ko yaka isute mon. Oh oui. C'est comme ça que na moi on a bien que ça qui relation. Mais na zo mbongo pa na ye, ko ba na mbongo. A cause la ye mbongo bilamba zoza, a cause $100 à pêcher. Omoni. Mais ozomoka subasima ma futa pa ko bani tout mais si ko lokolo les alaki ya mabe. Mbongo na ozwa mais ya mabe na relation na lokola relation na ndé. Isa masumu. Allez. Mais question nangai au répondre oui. Mais au pesi ngai allusion na olukati. OK. Biso ba téléspectateur to bibo. Nzambe a prévoya mutu amabe wana kaka na canal la ende yo fuluka osa dipabu. OK. Siko yo za na lumière, yo za na ténèbres. Okozwa yango to kozwa te donc mais beaucoup pour bola otika no ekenne to ozwa ngo po nzambe mutache la canal. Tomba ni nezali, ils ont des réponses non pesa. Ya la nanga abi litomba ni nezali nazwa biloko bombengo nyonso mokili mpona amena ngai eko soki nde nzambe apesi quand même opportunité mais opportunité wana esengeli omvwama ekoki komema amena oyo na lufelu nayebi soki etika yango deuxième volet oyo réponse nako koloba ezani nzambe exemple ya bien Joseph oyo ya bible prisonnier mais kolongwane na prison nzambe déjà ça tracé nzela ki ake travailler na pharaon pharaon ayebi nzambe te pharaon nde ye ba considérer ye nde lokola nzambe voilà na ba entourage ne surtout banine alors ye Joseph azali na lumière aye ba commissaire na batie apostle azui musala mais musala nande e sauvaki vie na mobimba na bandeko na ye relation ana au moins que Joseph te adorer pharaon voilà ni à celle assemblée la mais pharaon nganga mais il était toujours attaché à son Dieu et bangonde et à la pharaon na batunaye ba reconnaître que motoyo azana un esprit supérieur azali na servir nzambe par rapport no ya biso mais changer donc le côté mais non ba changer bango le côté mais eloko nini bango ba profiter de na mayele ya Joseph pour na Égypte et ça ni évoluer base à la vie n'habite sokolani place on a des place on a des côtés là la Daniel ils ont le col badana non na boyaki parce que au symbolisaki mutuna no bien te ils ont le col Daniel mais cherche à ben ba boel ko fuka meleki ba boy nyoso mais bazaki na cour royale roi zo penser mais atia après roi c'est Daniel pas ça là qui bien qu'il y avait de combat il pas na ba Daniel ce soir mais Daniel ça là qui vient na bande konai voilà c'est ça soki kawana et que c'est Dieu qui a parlé Dieu va te protéger mais n'ose pas yako lia yako mela yako sala bon bango bango za influencé par rien voilà c'est ça aux la sincère comme biso na mikolo ndeto zali na RDC alors moi je souhaite nous sommes toujours dans les relations
église lelo relation nini oyo église faut et entretenir pour na eloko liboso bakana biso c'est le salut des âmes eloko nini église faut entretenir comme relation pour na kokende but na biso église esengeli entretenir relation na nzambe ya liboso église nyonso oyo eza ya nzambe il faut eza na bonne relation na nzambe d'abord banda na leader yo moto oyo oza peut-être mokambi ya yambo ya lingomba ata boza mibale église eza te population église ande lié sur le vie même 2 ou 3 je suis au milieu de yo mokambi ozala na relation ya malamu na nzambe pour ceux qui ont na relation malamu na nzambe te bible lobi nini un aveugle oyo azo conduire ba aveugle bango nyonso ba okende wapi na libu c'est comme ça donc première démarche ozala bonne relation na nzambe. Deuxième chose, c'est la peine à bonne relation na batu. Yozo kamba batu mais yo pasteur conflictuel. Yo zaka ba conflit, pasteur ba conflit. Non, pasteur ça mais ba poussa na ki bayate ko. Bayate ngane na za mettre no mangam na réunir. Wo ka bon politique na bino ngwana do bo meka ku tuté. Yesu ku bien pour toi, je ne va péter ko empêcher ba mais bino la o ça dit ba sécurité, ça dit apporte glodi ko funga. Tele mi wala yosko o buza né. Et puis on va passer la police. Là vite 1000 ans, ba kokona 1000 morts civils, 1000 morts de tout ko si vous avez un population ezali ya nzambe mosala tuzo sala tala banguna ebele nzambe o protéger biso sale première protection ezali nzambe et yebake tozali komibatela na biso c'est ça donc qui jamais autoriser que yo journaliste nzambe élevé yo et que population bazoya epa na yo soki ordre ezate okoku ezate bonyoso bazoya na motema malamu il ezana esprit humain yo tekana biso bien et le bongo ezana esprit humain oyo zo animer mutu asala mabe OK na esprit diabolique oyo ke bato bazoluka na ndenge ya molili nzambe protéger yo mais esprit humain OK aya pene to ati bombeli to ayi pene abeto masasa faut bato bazala pe soki ozalité oza nini okoriske okufi mutu sa okotolo na bureau et s'il est en équipe à Béton, ça bien parce que Proverbe chapitre 11 verset 14 de l'Obi, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Pourquoi les zéros tombent? Pourquoi Moussé Kaboula fait l'imprudence naïe? Mais naza clair na zolo. C'était l'imprudence. Ma bête et ma sas na Joyce Kingono. Et voilà c'est Josué. Ah vous venez ta mutu. Pour accompagner venir que t'es mon sécurité naïe et vous en danger. Yo kaka sina na zolo ba. Te na zolo ba boy. Pour na tisi na koloba. Lo waga. Voilà. Yango na lobi boy. Na les poissons. Il faut combien de voler mon lot 8 fois. 7 fois. 8 fois. Donc de l'équipe. Sikoyo. Yango esengeli ni ese nzamba monaki te amonaki tina ndenge batie tina ndenga na ndenge mais nzamba sali ke na kufaki OK mais les imprudence nani ya yomo yanga mo pe na ya protocole vous comprenez so benga na bon sikoyo non sala te na tini benga voilà c'est ça non il faut qu'on redresse bango mais oyo peut-être agent ya satana pas za musika voilà mutu mususu ezaki ayepe na agresser yo tala nzamba na élevé yo pays soit qui nous a élevé au comment on a marqué. Place msuke esengelo leka population que moi ça le premier facilement mais comme le problème. Mutu nyonso azana besoin asimba yo. OK. Ce que salaire au kokwe ba finir pour coucher. Mais soki mutu azali ke atade oni ke ba ko sala ke ba ke la on passer le pono leka. Eza utile. Yango moni Paul na kati na Rome bazu même na militaire ba pesi atambola kana dans la pour na militaire et on aussi policier ba kokana bilongo ko ba mo ba différencier ba tout ils comprendre té ça volontairement ndeko papa voilà c'est ça na pas maté donc est clair papa succès mati ba premier belé il faut na zala pe wana po ba to mabe ya ba dongolo misu ba pusana té bongo. Oui, oya na ndenga mabika sakuta niti. Merci beaucoup monsieur Solo Kamanga. Na biso ya solo, hein? Na kende ki bon marché. Ko bonde rapona mutu moko uta ipoto. To komi. To sisi prière. Après si vous êtes transport na biso. Lokola embouteillage ezalaki, to zui moto. OK. Pa to komi na boulevard Sendwe. Roulage à télémisi ba mituka bo. Kangi. Il faut biso sikoto leka. Biso za priorité.
moto moyo azalaki côté ba telemisi aye aoccupé nete yako tout abiso tout angati na likolo bon oui que tolinga to na en plein boulevard et puis roulage côté afungoli sikoyo mitu ke eleka na zo tanga tout inga na likolo il fallait to kwea heureusement motocycliste moto auto a un équilibre pas ça les batu bagangi nga na fingite et l'autre na bisika moto azo ah mais yo zo me mandengi ni to mona te non quoi o sala nini oh ya au moins on fait ça alors terrible la qui donc quoi o sala nini siko nga no tambola na mwana nanga ya mobali siko a manqué papa a tout nos papa na zino donc douleur et puis yo kana bisa papa silisa dawa tuti na no zo me mandengi ni o mana des hommes donc quoi o sala nini yo o tuti siko zo kanga o sala na te siko mwana ayebise yo ebi moto zo finge bongo abi so qui pending ta abi yenda ke atteindre na seraf na école seraf oya bana ba obi mafisa na 12 ake na telemo kita o mona na nyato mako obi yenda ye na moto akale biso boko beta eyinda ne so zo mona esprit humain a telemo na kale obi kita na beta bi nga beta na tini kwa beta ni abom ko mwana batingaki babeta mutamuto beta ye anyate kali kofi moka ko ya telema ya mibale makile mana bato na zone ba police ba ya pona ba roulage te ba police na so bana ba obima se ba ma na classe pona ba katsa bango et tout ba yende bakangi bango toke toke tina nini na la police na bureau na bango batuni na expliquer bakangi ka circulation kento sa noir ba oyo pena ya mwini akomo le la osenga bolimi ça va ba corriger yo sikoyo ngana pasteur mende ba corriger yo sikoyo ay azongi mutu voilà oh papa na osali suma bete je tu ça va ozo mona sikoyo makofi pété yango bible lobi fimbo bongi na mokonga soba yesu ka beta ki batuna temple fimbo ba fimbo ale anyati bango parce que balikisi yesu ayi trop brutal to ebite pour trop brutal apanza wenza batu to beta na bisayo eloko moko pasteur nanga tout ça la délivrance à l'époque on maître oui tout ça la délivrance il y a maître azana dojo mutu et pété akene ko zakis na mbetenge ta aokata na ba chaîne azali ngambe so moni okondi maté mais a une église pour la délivrance abandi ko beta batu akangi frère Gédéon bolite par terre akangi pasteur nanga bolite pasteur a quoi contre mi a parlé la mi ao na buka compte osala ba demo na buka na compte na kanga mouvement na bambe na cher compte buka nya sambela ka terre bukinga lobi na sambela ka yondo ya kifo ba demo pe bimi a sur délivrance mais compte buka ni soki ngana zalaka parce que ngana zalaka bi sécurité pasteur soki na zalaka te journée na batu balinga bazaba déclasser bambanga abuka batu pour dire que ezali très important ouais soki nzamba élevé na niveau mususu sécurité ata nzamba yemo kaza na sécurité nzamba zangi sécurité wana siko to comprendre dozo Jésus tanga yaki éviter que Pierre na ba quelques apôtres bazali na sécurité na malgré ba miracle André voilà malgré bazali mais bazali na Jésus pour ça na place à Jésus azalaki pour ça na place au Jésus azalaki au toucher c'est pas facile hein malgré pour ça na tala baye ko kanga Yesu wana porte gloire baye ko kanga Yesu baye ko kanga Yesu ngala otanga ba danga azoyoka wala pasteur die ki zeula baye ko kanga Yesu toujours l'entourage oui bini tant baye ko kanga Yesu qu'est-ce qui s'était passé Pierre venait misa licheta kata litoi ya moto donc elinga yinda pa Yesu mo kalbo yaki botika OK azuli to asani nini azungisi oyoki atuna ki bangoti tona frère il passe na soda abi oya zana épée awa oya zana épée ta te quand même na nini azo épée abi yango abi cela est suffire OK yo kanisa ezali poni sécurité à Yesu donc mais faut entretenir pe relation qui tourne sécurité na peuple na baka koluka oui en tout cas okoyeba te parce que yo zali balela pe mingi balela kanini ordre soki muta koma ki 6h pona yamba ya komi 6h a komisi kombo na moto aye 11h a komisi fini mbongo
Teto le appelle Kamboana. A fini te ça la non mon até. Biso senga mbongo te na lobi na yote mais a fini ata la protocole liste bazo benga na liste. Injustice ne ça ma te injustice zate. Nga na zampa. Bat balera na injustice. Na koya na caméra na nga mukolo ya mbaka. Oui, ata dimanche voilà. Total a peine na liste on est et puis on va complet bongo. Et pour biso ngo si ça tembe. OK. Muto futa biya yeboy a raté 2 semaines 3 semaines. Ouais, et pas nga zate. Kutu privilège et pas nga ezali, tout na protocole, tout na sécurité. Soki mutu auti étranger, Brazzaville, Angola, pays étranger. A futi billet pas kutananga. Bo faciliter batali boso bangwana. OK. Po bato mususu tozana Kinshasa. Tamusa ye makolo, tamusa futi ka 500 francs. Tout le monde en a biso. To komona na lobi to lobo kuna. Mais oya billet futi ba combien aye pe mikolo neza muke. Et ça a facilité bateau na mbali boso bango wana. Merci beaucoup Evangeliste voilà, Lokamba. Mais to senga kambongo te. OK, vraiment la souka. Mais mois de novembre programme est classé nengenini. Ezara entretenir de bonnes relations, des relations programme ezali boy. Tozo bonne de la Nzambe. Tous les lundis 18h à 20h30. Tous les mercredis vendredis 17h à 19h30. Tous les dimanches, 9h à 12h30. Rien que Nzamba pèse ba relation. Il y a bien. OK. Topé ba relation musu se kufaka. Et ça là il y a bien. Et zonga. Mais oya mabe et kufa pona libela. Voilà. On se retrouver parce que na vie otozanango et ça vie ba relation. Relation ya ona Nzamba zonga bien. Relation na batu ezala pe bien. Ozwa mayele ndenge no ko vivre na ba relation yango. Au bénéficier. Voilà ce que nous disons parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6 1 Corinthiens nous avons trop hein deuxième fois 1 Corinthiens verset 9 petokiti muke yoka Bible binin. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Voilà. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les... Bon, n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns parmi vous. Et ainsi de suite. Voilà. Ba lesbienne comme on Nzambe te atam ndenge nyonso tu bata bafuka me abikeko to limbola ngo les idolâtres wala ba inféminé ba nani do ba ngwana nyonso wana era ngoyo so quand c'est ça pratique à malamu yeba ke lola pona yo ezalati vino suka na moto. Merci Evangeliste Josué. Voilà et le konoloba et puis jeune ezate moi oui. Jeune ezate mois de novembre pas de jeune moi il y a relation to côté ya to expliquer nga trop donc pas de jeune mois de jeune ezate mois de novembre moni ba tekinise la ba sepeli donc ko jeune kaka mukolo moko le 1er décembre au moins que le 1er décembre ezana ngo novembre te oui. Ba prière tozo sala ba ya ba délivrance ba relation ezonga et ainsi de suite ndenge nzamba lobi kaka mukolo ya dimanche le 1er décembre tozana jeune biso nyonso na ba église za na poto na ba église za awa partout na ba ndimio bozo kanga je suis jeune dimanche to bani pesa samedi na 0 et to kangi jeune to komela ka mai esili ni miliki ni journée dimanche et bombini dimanche il y a le 1er décembre et bombini ba relation et quelque chose s'est passé ti okofungola jeune kaka tango tolobi amen to sisa kilte 12h30 ndo sali nini olie wana esili wana bien Nzambe akofungola ba relation riche profitable béni biso nyonso tokutana makambo ke bato na ba pasteur bake ba beliselanga ba relation nanga ya kofinga ya koloba mabe ba n'importe quoi ndenga sana azandoki azana kisi ba miracle salama za kisi boye donc ba relation mususu ba mususu bandimi ba mususu ba bengani ba bon à l'époque tant bakena koloba et ça la passe pour mon que naibi kisi te naibi nini te mais bake ba bisanga penza boye en face avec yo toko coincer yo toko bebisa yo surtout ya yo okozonga mboka omoni ko zanoka okosufri ozarapela mutu solo voilà nzoko ka be pas na mama bon mais mais siko ata mutu akoselinga likambo ata lobi n'importe quoi et toucher route motema nanga te na à l'époque voilà ba lobi ba mususu ba bengani bon longwa attendez ata boli bongo biso to linka kaye na ba mususu pe bandimi mais au fond d'abord Nzambe kindoki naibite kisi naibite ngako papa oyo nasali bango nini
et puis place ba novanda balobi ba n'importe quoi ba bengani yo donc ozo souffrir penza que ozanga ta ya kolia wana kalamine teto bon on to lancer en 2020 le parcours d'un euro voilà. en documentaire exclusif donc ezo ya kalamine pour ba matériel nyonso ekoka et bien c'est to comme vraiment na souka programme pesa meza que lundi, mercredi, vendredi et puis dimanche. Mais dimanche unique, il y a jeune, il y a le 1er décembre. Est-ce que le programme Royamba est changé pour Arabo pour voyager pour il faut voyager à la fin de l'année. Non, voyager à la fin de l'année et comme l'année prochaine. OK. Si koyo Koyamba ezaka lundi, jeudi, dimanche. OK. Ba air kaka tongo voilà mais dimanche ndé après culte. Voilà. Mais il faut y a 9h au komisa kombo. Pour ce qu'on y après culte en tout cas, la population locale est belé. Tant que comme place au combo les alités. Mais yangonde ba programme yangwana. Mais jeune ezate, tout ça quand jeune le 1er décembre, donc ça la jeune de 0h à 12h30. Ndé au fungoli au lieu. Place nyonso zali. Benganga numéro nangangwana. Oponiga question sur les ali. Tinda message tu peux répondre, tu peux bien poser question tu peux répondre. Numéro compte Zawana et consort. Numéro compte là que tu botinda ilo côté parce que tu batindi eza banque moko eza crédibilité. Il y a plusieurs personnes batindi mais bon comité. Ba na ba preuve na kenga moko na ki réclamer. Et comité ndenge c'est bon on va arranger. On va arranger ngati lelo na za réponse ité. Don de Rogers Kingono. Donc na liste référence il faut na ke fungola na compte na banque moko eza crédible. Voilà, merci beaucoup. Et puis muke monsieur ezalaki na kende kuna po na zwa na vérifier na kuti ba retirer bon. Na retirer bon. Ote yo moto retirer à 3 reprises nga mais on sait que tout ça clair bon on a tout selon Sima pour te dire que ça peut être na bateau ba s'engagera pour nous surveiller ba compte bancaire que c'est mon bungi faut pas ko vendre ça ba ko solo na bango na soli na bango na keti e pa na mona direction ba bangi te bateau pe yo interne mutu ayebi ni numéro compte ya zate ni code eza na kana na mutema na ngai wana siko na ebisi mo so eza faute na nga to mutu parmi na kende ko za elinga yebana ko na ebisi bango signature ne zala ikuna. Mais tu as retiré bongo signature nanga te kuna ba retiré bongo na ibite so ba retiré ndenge donc les a passé comme ça ce qui ni nezali ce qui to moni que eza faute non yo okufuta biso ce qui eza faute na biso to kozongisa mbongo bazongisi pété merci beaucoup et puis je souhaite to comme ça la faute nanga balinga ba benga ke non eza faute non boy mais to comme vraiment na suka mais na lobaka aux jeunes vous citez l'espoir na la jeunesse congolaise et puis mondiale au hôtel Abisso. Un dernier message na ba téléspectateurs et puis au sambela pour na bon pour baza na ba hôtel Abisso ba ka ezé belé malgré relation tout ça na besoin de prière. Un dernier mot pour na ba téléspectateurs. Mon nanga ezali boye. Relation Yarit na Naomi et pesa ki quelque chose de bon. Ya onde sala que aya kobala Boaz et puis Boaz baya kobota Salomon Salomon baya kobota baya kobota Boaz baya kobota Isaïe abota David et David a kobota siko Salomon et yeko kitanien pour dire que la relation mususu eko kofuta yo amen et tant que ba jeune il faut que tambola na molimo musanto amen pour molimo ko kamba yo ba o eza relation mabe to ya malamu parce que jeunesse et se lancer dans n'importe quelle relation. Voilà. Et bon, mais on bingi ba kufi, mingi ba zoko kota ba loge, mingi ba osala mabe, oh et ko futa bango mabe pekaka. Voilà eloko na kolo bangwana. To sambela nzamba osala. Soki olingi, na obligé mututé. Na bi soki olingi. Zwa ina yo simba ngana sambela. So ipe mai za pembeni te, yo sala kaneto zo simba maboko na ngai na sambela nzamba visiter yo. Ba relation na yo nyonso ekufa, ya bien ezonga. Oyokinga. Mais ba relation surtout ya mabe ya libela ataza mama na yo ataza tata na yo aboti yo lokola zolu kandali yo ataza ndeko relation les mabe et katane parce que nzamba loba je ne suis pas venu amener la paix mais l'épée pour diviser l'homme et son fils voilà. Belle-mère na division na eza spirituelle et eza physique amen relation mabe na ndé ezokatane ici voilà na bonde la zambe ya miracle yoza roi ya monde sembola loboko omila kisakati na bana nyoso balandi ngai baza bana na yo na ngai pe na za mona na yo au nom de Jésus ba relation nyoso mabe ekufa na kombo na Yesu
Au nom de Jésus, na fongoli ba bonne relation. Au nom de Jésus, miracle est s'opérer. Maïbo Simbiana, onction ya Nzambe et lata yango. Et mutunyo soit comme elle, amona miracle. Na kombo na Yesu, na déclaré bongo, amen. Amen. Merci beaucoup à l'évêque Solo Kamba Kunt. Amen. Et pour le temps possible, tu as vu que tu dépassé mon minute. Merci la technique pour accorder Bissongo. Un très grand merci à tous les fidèles téléspectateurs. Toko Minasuka Mboula. Évêque je suis à Ponabino. Aza Moussali Nabino. Aza Moussali même Ponabino P. Donc pensez déjà comment qu'on s'est payé la fin de l'année 2019. Et ça l'a bien. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à Nabanderono pour assister à Bisso. On se retrouve avec le même plaisir dans le mois de décembre. Soyez Nzambe, aïe, soumasi à Zonité, Tokuta, dans le mois de décembre pour clôturer l'année 2019 en beauté. Ciao.